Mbote mingi na bino nyoso to ba bolinga mama Elia Nitu. Na pesi bino mbote ba ebo ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga est-ce que boza malamu kimia ezali? Bon dimanche na bandeko nyoso to oba moni tongo ya lelo dimanche malamu. Lelo ezali mokolo ya yenga, mokolo ba Kristo bakenda kokumisa Nzambe tata, mokolo ba Kristo bakenda kokumisa kolo na bomo mo pesi na pema. Alors ndeko soki nzamba la miso ala muso malamu ala muso na makasi kumisa Nzambe pesa Nzambe merci. Kola la kolamuka eza habitude te bandeko na ngai. Kola la kolamuka eza habitude te. Le lendemain appartient à Dieu. Yango na soki omoni tongo lelo okumisi Nzambe opesi merci. Ndeko pe oyo zalita mususu santé za malamu te, santé zo permettre te, to ozangi kimia, ozana makambo zo tungisa ndeko na nga, yo pe konyoka mate. Yemba kaka salelanga bika mwe, salelanga bika mwe, salelanga bika Nzambe oyo. Salelanga bika mwe, salelanga bika mwe, salelanga bika Nzambe oyo. Nzambe atika kabana na ete Nzambe azanzambe ya mawa, Nzambe azanzambe na bolingo za papa na biso apona kapete. Alobaka teke yo ndenge za boza mwana na ba oyo bayebi na ba o bayebi te biso nso tozali bana Nzambe, Nzambe na biso alingaka biso mingi. Lokwa to amukola yenga boyo. Na yana mwa mateya moko muke ya koteya kosoa na bino bandeko nanga. Ici c'est votre deuxième maman. Maman Hélène Nitu, la reine mère qui m'a qu'un caca. Hein? La reine mère qui m'a qu'un caca. Bandeko, boye bi émission pour le mariage, des émissions éducatives. Émission oyo sungi bate bele bandeko bazo benga mama Nitu, émission sungi nga makasi, mama Nitu grâce na ona komo lamba, mama Nitu grâce na yo deuxième maman na komi pe na tendresse, nazala ka mwasi moko sauvage, mama na yeba kilo babengi humilité te mama na ngai na yo koliango pa na yo Nzambe merci. Pona lobaka toujours que émission na biso za pona ko bebisa te kasi za pona ko bongisa. La tongo lelo na yeko talisa bino ni, na yeko talisa bino ke bandeko mwasi na mbali soki bobala ni boko maka mutu moko. Tant boko mi mutu moko, il faut botambola kana esprit moko. Papa moko ayebisi ngai, papa moko abengi ngai binanga mama Nitu. Nalingaka mwasi na nga mingi, mwasi na nga za mwasi malamu, za mwasi mabete. Mais bizaleli muso ya mwasi na ngai e décourage ngai. Bizaleli muso ya mwasi na ngai epesa ngai esengo te, mais nazanga ka eloko osala na sala ko nini. Yo moko bipe mboka o ndenge tozali mama Elia Nitu. Ata ozofuta ndako metango ovandi na ndako ezaka na kombo ya mwasi ya lokola ovanda ka na sima ne ata ozofuta ngo mama na ngai eloko na yeto solo na yo mwasi na ngai problème okanga na sepelaka te mwasi na ngai alingaka kolamba te lokola mwasi na ngai alingaka kolamba te alingaka pe koyamba bapaya na ndako te po ayebi ke soko ayambi bapaya kopese mosala kolamba lokola alingaka kolamba te alinga pe koyamba bapaya te. Or nga na mutu mona social mama Elia Nitu naza mutu moko na lingaka kolia na baninga na lingaka komela na baninga mama na ngai na kola bongo pa na biso tokola ndenge wana. Malheureusement mwasi na bali aza opposé na ngai. Yango wana mama abiso linga kolamba te otalaka pe émission oya papa nous pour le mariage. Mobile na yebisa kinga abike mama Nitu atalaka yo. Émission papa nous pour le mariage atalaka ngo mama. Yo na ekotalisa mama na ngande ko mwasi. Na tuni papa. Awa ya linga koyamba te. Bino bokenda pa batu tabi. Oh biso ko ba champion. Ya kokende pa batu. Tokendaka pa baninga, tovandi na baninga, tomeli na baninga, tolie na baninga. Mais biso ndako nanga pona yamba mwasi alingaka te mama Elia Nitu. Lokwa linga makambo olamba te alinga pe makambo ko yamba te. Donc ninga naza awa soki ta musu na yambi ata baninga, okomona moko na kolingo yamba bango na ndako te, ifona yamba bango taka libanda tokenda tana nganda place moko tolia boye. Eza malamu te mekana nokotalisa ba mama mususu eza liboko makasi, eza nini? Ngana boya katiki na pesa mbongo kolia. Na lingande tokenda pa baninga ngai pe na yamba esala nga pesengo. Na banda pe ko yamba bona ndako nanga to vandi boye pe na baninga tozo sa nini tozolia. Alors ndeko nanga mwasi neti ngai toza dimanche. Ngana zobonga mapepo na kende ndako Nzambe église ninge na zaboy. Mais avant na kende église lelo na za na programme ko yamba baninga. Baninga na ngai bino boyibi bango bino moko boyibi baninga na ngai oyo ngala mesana ko yamba ningi to mesana ko yamba na. Biso to yamba naka lelo to kepa oyo lobi to kepa oyo lobi kuna to kepa oyo ndenge biso to vivaka sikoyo ngai yo na sina bongisi bomoni viande nanga awa naza deja na oyo bozo mona za viande mouton na bongisi deja ba mouton na ngai yango ndenge bomoni yango wana
yango na sina bongisi na ngi siko na assaisonner yango awa mbisi bomoni mbisi mbisi yango oyo sikoyo mbisi na ngai oyo ndenge na sina kati bonsi na bongisi na lingi pe na assaisonner pe mbisi na ngai awa makayabu na ngai yango oyo na sina sukoli makayabu na ngai sesali nini esesili mungwa makayabu na ngai yango wana se sokwami deja ese longo deja mungwa longo makayabu na ngai mungwa na mopanzi mbisi ya la mer oto benga la mer mbisi o la mer bomoni ya Thompson eza pona na tia yango na kati ya na tia yango na pondu moni avala kende pondu na ngai yango bomoni pondu yango nazotokisa deja pondu etoka deja ekobela te me etoka nanu po il faut na kende église na mopanzi ya pondu naza na solo na biso eza wana bomoni solo yango yo solo o na kolamba yango solo na biso yango yo voilà naza na manyoko na ngai o na sombi pona sepesa bandeko na ngai baninga o bakoya kotala ngai tolingana ka il faut tolingana tango apasi tolingana pe tango ya bisengo boyebike ata mutu akufi ebembeza na posa bato po bakunda ngo emi kunda ata yango moko ya balobi zanga mbongo zala na nini zala na bato ata ebembe ya kana posa bato bakunda yango voilà awa mbisi na nga ya kokauka yango bomo mbisi na kokauka yango deja mbisi na nga na sina sukoli yango tres ko na longola yango ba poso nazo ya kobwaka na bwaka ya kosalela na saleleza mbisi ona kocha na kati ya pondo zanga mbongo me zala na bato polelo oyo soki yo mutu okati motema ozaka na posa ya bato bayata na ebembe na yo bayata na matanga atokola mukate balabi mutu soko akufi ya mwana bongo nde balobaka ozata na bato bayasa nini bayata kolela yo yango wana fuko yeba kovanda malamu na baninga so boza deja na baningo bozoyoka na malamu bo continuer kovanda kaka malamu. Bible lobby, si vous faites le bien, continuez à le faire, n'enviez pas ceux qui font le mal. Ce qu'on dit que c'est un bateau, ça comme bé. Bateau musunga linga nga bateau te, nga sepela nga bateau te, maman mukolo kokoto hôpital, ozozo ata visite ya mutu mon côté. Ndoko yeba importance ya bateau ba bateau ba c'est important. Moninga na tango pasi, ce qu'on na tango pasi, wana nde oyeba ka importance ya bateau. Ceux qui mutaza na pasi, c'est ka yeba ka importance ya bateau, yango wana. Alors ndeko na ngai oyo mobali no lobike yo na ndako baninga olinga kokende kolepa ya baninga olinga kotambola pe olinga me po yamba osala pe nde baninga basala ko sepesa pe baninga osala yango te. Ce n'est pas bien ndeko na ngai moi seza malamu te alobi mama ni tunenge za wana bokoza mino pe mopaya okaka ya biso okako oke esumeleka taba kendo sumbele taba ozo kala makaya bo ba exotique koma ko teka pe ba makaya ba okalinga tout ça sombela etaba zola ye makaya pona nini mwasi alingo lamba te alinga ko lamba te mama mwasi nzungu est important bandeko nanga mwasi foza capable na makambo ebeli foza capable na nyonso foza la penza mwasi penza ya solo mwasi nde nzungu bandeko mwasi nzungu mwasi kolamba kokutana na baninga boyoka na malamu wana kimia salaka bien bokutana baninga bovandi boseki ya kolia eza bolie ya komeleza bomeli eza kamalamu bozoki msaba AVC lokwa ba mibangi basala ba groupe na bango ba senior bakutana kana bango esalaka bien ekimsaka moi AVC parce que tozana mboka moko eza na ba stress ebele yango moni bomoni neti babiso oyo ngala zoka likanisi ya kosala famille du cœur bon moko lisalisi famille du cœur bon moko ndeti na nazoka makanisi wana tokutana kana biso na baninga toza koyoka na malamu tovandi tomeli toseki tolina biso tango okabone koki tosali ni tokabwane tokena biso tokabwa mutu akei biso ba o toza te o tokendaka na ba boîte de nuit bato bazana ba jeune o bakana ba vie ya boîte de nuit ba bakena na boîte de nuit ko sepela. Voilà bandeko yona ngana biso ndeko na ngai o talaka ngai o yo mona kolambeza pasi soko yebolamba te yekola ba yekola kaka yekola kolambeza mabete bandeko. Moi je prends du plaisir que na vandi boyena baninga tozolia tozomela tozoseka et ça la ngene sengo makasi kova na baninga tolia tomela toseka na mona ngo bien ça la nga mona donc na se détendre vraiment malamu
so to vana baninga to lié to meli to seki et ça la rend vraiment très bien. Bon mutuna mutazaka na ndenge nzambe asala ye. Et voilà donc tongo yango yo ngai pe na muki tongo boye nazo préparer biloko na ngaka ande bomoni yango boye ngai pe boye biti nga naza babino ma meli ya nitu so na l'expérience ya mobeso na ko l'expérience pe na tango sa nini ekoza ya kobela ngana bisa bino kake ngai na bandeko na ngai o to mesa ko kutana lelo lisalisi famille du cœur bomoko to kutana lelo la fa passer bomonaki to zaki pa ya moda mama Dina moda la main d'or to zaki pa na ye sikoyo to kozala awa et pa ya bino maman Eliane Nitu. Donc dimanche lelo toza awa et pa ya maman Eliane Nitu so kinzamba sungi biso bateli biso na mois prochain pe to kutana pe et pa yende ko mususu wasa nini akoyamba biso to kutana to vanda to solola ndenge tozaka na ba papa boyebi kimbali na biso pe bazaka na pe ba camarade te ki o mibali bakenda à gauche bakenda à droite mibali na biso bakenda ka musala longo musala azungi ndaku siko autant to kutana ka boyesa pe ba papa bien bakutani pe ba sololi ba seki babeti beti masolo na bango politique babeti masolo na bango ya bale babeti masolo babeti basepeli soki tango koki mutu na mutu asimizela sali nini akena ye. Voilà c'est un peu ça. Yango bomoni nazoka likanisa osala lisalisi famille du cœur. Donc yango ezali famille du cœur bomoko. Donc lisalisi famille du cœur bomoko. Bino pe bandeko nanga obozo talanga boza pe famille du cœur na ngai. Vous êtes ma deuxième famille mais famille du cœur bomoko eza na ba entraide eza makambo kosalisa eza na makambo ebele na kati wana. Voilà bandeko na ngai na kanisi tokuta na mino tout à l'heure ngai na kiko bongama pona kende iglesia. Soki na uti iglesia tango na kozonga na koti kolamba na lakisibino mwa muke soki na lakisibino pe mbisi soki pe na kolakisibino nini ndeka molimo kotinda na lakisa na kolakisibino tango pe baninga na nga bakoya ndenge na koyamba bango bokomona ndenge nini na koyamba bango comme d'habitude boyebi na bino ndenge nini biso toyambanaka mwa muke o tozwa nango fraternité kaka l'amour bolingo na fraternité tokutani tolie muke toza nango tomeli muke toza nango tango koki tokabwani mutu na mutasimizela sadini azonge na ndako na ye. Merci beaucoup bandeko na ngai. Merci na ba onso bosepela kota maman Eliane Nitu. Si c'est votre deuxième maman Eliane Nitu kima kaka. Bon mesana nango la reine mère kima kaka. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusaku muna. Nzambi anubenesha. Nen bana betu bons. Bisous. Bon dimanche. Bye bye. Et on se dit à tout à l'heure.